réalité oza na yo kaka mabe te kasi ozali juste promesse oyo esengelami na yo okokisama na bomoi ya moto na pasi oyo ekopesa biso liwa tolobi Yesu zwa na yo nkembo zwa nkembo Yesu Ma relation ni boza qui n'en a des fins papa na biso au kufa. Papa va bokilo na. OK. J'ai vu que ma eza mingi na kasa lupango bozo regretter mingi. Akasi. Mama loba mi bale pona. Papa na ngai camarade. Ako bien. Ba bengie. Kana Nzambe. Toza mawa makasi. Ni est provoqué le papa. Tozo lingande to bonga mapoto kesali. Ah d'accord. Na lambe aina bapa bazaki awa bale ba oma matonga pina bonga na tokota bilo mususu poto kesali. Ah OK. Cause ni aliwe déranger papa. Akoli kaka to negini. Akoli. Ah OK. Otaga âge na ba perte mémoire, ça va pas perdre mémoire ça là. Mes condoléances vraiment. Merci. Papa asali pasi penza asali pasi me eza njira ya biso asali pasi yaya donc Nzambe bapesa bino kuna kimia ndenge apesi biso awa kimia bino kuna tobozala na kimia naza mingi kuna lobikano yango. Maman relation ni bozaki na ona des fins papa na biso chokofu azalaki bokilo na ngai. OK bokilo Pourquoi bana ngai esali pasi pena ningati esali pasi yango ezosenga kaka ke tozalaka na kimia Nzambe apesa biso bana. Merci. tozalaki na ndeko atiki biso tozalaki na ndeko atiki biso aiwe zwa nkembo ezali kolela mingi yo ndoza na makoki ya kopesa kimia na mitema oyo ezolela Yesu soki tosangani lelo ezali mpo na mitema eleli yawe soki tokutani lelo ezali mpo na mitema ezoki yawe konsole mitema ya bana na yo konsole mitema ya bana na yo Yesu pangusa pinzoli na miso na nga pangusa pinzoli na miso na nga Yesu kausa bapota motema na nga kausa bapota motema na nga ndeko biso bao totikali na bomoi tozondima te kiliwa esalama mpe mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko Nzambe alingi juste
interpele biso kialingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona toza baleki nzela na se na moi oyo sunga mpe biso totikali nzambe na bomo sunga mpe biso totikali nzambe na bomo sunga baveve batikali nzambe na bomo sunga bofele batikali nzambe na bomo sunga mpe biso totikali nzambe na bomo yawe kimia na yo eumela yawe kimia na yo yesu na ngai eumela yawe kimia na yo na vi na ngai eumela Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ya solo ya moyo nyonso nzambe nde azali nzambe nde alingi soki tosangani boye eza mpona nkolo ya biso Yesu Kristo bango tondebana programe na biso ya komba oyo tokolesa nzambe mpe tokolenga na mateya yango tokobanga pesa biso papa mos oyo asungi po ete asala yesu azali awa yesu azali awa na biso ya solo yesu azali awa yesu azali awa yesu azali awa na bitoyemba ya solo wana aleluya 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 na yesu yesu azali na biso aleluya 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 na yesu aleluya 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 yesu nekorabo sunekona bolingo olinginga mingi yokufela mingai okalisinga nzela yemba aleluya nga dandi mikolo ye yesu masiya aleluya na yesu nalingi nkolo yesu masiya aleluya na yesu totomona likongo na biso topesa nkolo merci mpona circonstance oyo ete na makambo nyonso bakomisa nzambe nzambe aza monene nzambe aza malamu oyo asunaki papa na biso alphonse amadunda asala mosala na se na moi mpe akokisa bambola oyo ye akokisa yango topesi merci na kombo na yesu kristo nzambe papa na biso yo nde oza liziba na bomoi na biso kolo topesi yo merci mpona libaku oyo esangisi biso na pokwa oyo kolo ya solo na bomoi na motu kobotama ezali kotika mpe mokili ezali topesi yo merci kolo mpona circonstance oyo esangisi biso yawe oza nzambe oyo opesaki papa na biso alphonse oyo akoti biso oyo akotami na biso oyo akokoli biso oyo ateyi biso oyo asungi biso na makambo ndenge na ndenge kono merci mpo akomi na suka ya mission na ye toza baleki nzela na mokili oyo toza na ebandeli mpe toza na suka koyo tolokomande mpe programe elobi na loboko na yo kolo merci asembola loboko na ye po ete nyonso eleka malamu ezala awa na sala moto elo ezala lobi na cinquantenaire ezala kino na lilika totiki nyonso na maboko na nkolo na kombo na yesu kristo papa na biso oza malamu yo nde nzambe na ntango nyonso yo nde nzambe na bisika nyonso tosengi bokonzi na yo na sala oyo mpe nzinganzinga na yango na kombo na yesu kristo tosengi bokonzi na yo na cinquantenaire tosengi bokonzi na yo na cimetière mpe nzela mobimba totiki na maboko na yo baoyo nyonso osala mouvement mpona koya awa nkolo mpona kozonga na bandako na bango
mpe mpona lobi kolo topesi yo merci mpona bamoma nyonso tomona bokonzi na nkolo yesu kristo merci mpona kosembola loboko na yo merci mpona kobatela kolongo mpe kokoma ya moko na moko na kombo na yesu kristo kaka nde na ndenge bamosusu mpasi eza na nzoto bamosusu bakambo nde na ndenge me baye mpona kolelongo na libota yango papa alfonse atiki yango tokosenga ete kolo asembola loboko na ye na mutu nyonso oyo azoparticipe na matanga oyo amona loboko ya nzambe amona ngolu na nzambe biyano eya basolution divine epesama na kombo na yesu kristo papa na biso oza malamu papa na biso oza monene papa na biso oza mosantu oza nzambe na bomoi oza nzambe na nguya tolokomande mutu nyonso azoya awa oyebi eta ya sponte ya mutu na mutu oyebi kolo situation ya mutu na mutu bipai nyonso mpasi ezali tosengi ete osembola loboko na yo tosengi ete makila na nkolo yesu kristo tosengi ete mota molimo na nzambe na nzoto ya mutu nyonso na ndako ya mutu nyonso na mosala ya mutu nyonso kelese ya mutu nyonso oyo probleme ezali tolingi basolution divine tolingi bareponse divine kristo arenye na banzoto kristo arenye na bandako kristo arenye na misala na kombo na yesu kristo tolingi ete kolo bato bakela témoignage ete apartir ya matanga wana tala ndenge nzambe asalaka ngai bodo tala ndenge nzambe ayandolaka ngai tala ndenge nzambe amonisaka nkembo na ye tala ndenge nzambe adekontaka situation na ngai papa yandola oyebi basituation difficile basituation chronique basituation impossible na bomoto me yo oza nzambe na ngoya nyonso tobeleli yo osala mpo na moko na moko oza nzambe na bomoi oza nzambe na nguya na kombo na yesu kristo tozokende kobondela spécialement mpona baoyo papa alfonse atiki ezala bana na ye ezala bakoko na moko na moko abonisa motema na moko na moko na kombo na yesu kristo molimo na nzambe molimo na bomoi totiki tosengi ete consolation divine eya na kati na mitema eya na kati na mitema eya na kati na mitema bazala console bazala geri na mitima na bango baoyo nyonso bazali touche blesse te mosolo na ye po ete matanga oyo eleka malamu tika ete nzambe apambola ye nzambe oyo afutaka afuta moko na moko na kombo na yesu kristo kolo oyo nyonso asali sacrifice oyo nyonso asali sacrifice oyo nyonso ate eloko na ye oyo nyonso ate mosolo oyo nyonso nzambe aparticipe na matanga oyo kolo banda ebandiki no lelo oyo apesi ata sukali na ye oyo apesi energie na ye nzambe elobelaka nzambe ofuta koleka merci papa mpona kosala okamba na kombo na yesu kristo na kombo na yesu kristo bien-aimé pesa kolo merci mpona etape oyo mpe kende kobondela mpona exhortation senga molimo santu alobela yo na pokwa oyo tobondela kombo na yesu kristo nzambe papa na biso topesi yo merci kolo mpona etape oyo ya koyembela mpe ya intercession bamosusu bazokufa bana mike bamosusu na likungu abota mort te bamosusu bazokufa bajeune bamosusu bazokufa mibange nyonso wana eza mystère na nzambe bible liloba na nzambe ezodeklare papa na biso alfonse aza pali ba plus robuste mpo akufi na plus de 80 ans eza ngolo monene ya mwana koba oyo mpona asala ngolu asala ngolu asembola ngolu na yo soki eza na eloko ezokomplike yo maladi moko boye antuka tika ete elakela mpe na kombo na yesu kristo alleluya tika ete ozwa espoir na sika eza possible obongisa 70 ans obongisa 80 ans mpe olekisa ngo mais peu importe age moto akufeli meleme eloko eleki motuya eza kokufa kati na yesu kristo na apocalypse 14 direct ozolola biso esengo kobanda sikoyo na bakufi bazokufa na kati na yesu kristo quel que soit âge eloko ezokonte kokufa kati na yesu kristo yango nde eleki motuya bien aimé ntango moto azokufa na kati na yesu kristo ake rejoindre kolo yesu kristo ake rejoindre baabraham baisaac bapierre bapaulo
Maman Marie, à quel copain, à l'ongoué, na mika katanga pasi oyo. Bible vient de dire misala na ye amala ekolanda ye. Yango ta onza ba permettre biso toza na pema na bombo yi. Bika malamu, alléluia. Bika malamu. Sala malamu na mutu nyonso. Ntango ya kobanga Nzambe. Kobanga Nzambe nde eleki nyonso bien-aimé. Kobanga Nzambe ekolongisa bitumba ndenge na ndenge. Kobanga Nzambe ekolongisa yo mitambo ndenge na ndenge. Bapiège ndenge na ndenge. Toyebi ke toza na ntango oyo mabe eza ebele. Bamaladi ebele ezouta na bamicrobe te. Bamaladi ebele ezoya ndenge ya normal te. Mingi okomona soit eza milio mabe, soit eza bato mabe bakotela motu kisi, bakokosela motu makambo, bakomonte ku. Mais ntango oza na kobanga Nzambe eza bakolongisa yo. Alleluya. Mais mpona papa na biso nazondima ete ntango le ekoki. Amen. Parce que Nzambe alekisi déjà 80 ans. Azaki na ye na bonus. Alléluia. Azaki na kati ya bonus. Nzambe apesaki ye bonus mpe asaleli yango. Lelo oyo akomi na suka ozwa ngolu, olonga bitumba nyonso, olonga mabonge nyonso oyo ekoyela yo, olonga bamechanté nyonso tobelele, olonga bitumba nyonso molili, olonga baepidemie, olonga bacomplikation, osala mosala yo okende na kimia, opambola bana na yo, bakoko baboti na yo, yango ete okende otika mokili oyo. Alleluya. Amen, amen. Bien-aimé, kombo eza malamu. Soko bomona ye motema otepe na nkolo Yesu Kristo. Soko bomona ye motema te wana okezela lisusu yo na nkolo Yesu ntango mosusu osi otika kosambela me na nzela matanga oyo osongela kombo oyo yango nde kosunga yo. Nkolo apambola yo, apambola libota na yo, apambola banzela na yo, apambola sante na yo, apambola motema na yo. Nzambe yo ako ezali mposa motema na yo mpe asepelisa motema na yo mpe libota na yo. Amen. Alleluya. Tokokoma bino na biso mpona kobondela. Tobondeli mpona liloba na yo. Ya solo papa na biso Alphonse akokisi likolo na ye. Aleki 70 ans, aleki 80. Azwi na bonus mantabisi ya bomoi. Topeso merci mpona yo. Tika ete moko na moko mpe awa oyo ayoki liloba oyo mpe atie kondima amona loboko na yo. Parole oyo ezala piste mpona kopesa guérison. Parole oyo epesa libala ya sika mpona moko na moko. Parole oyo ezala moto edétruire misala nyango bileko nyonso ya satana na vi ya moko na moko, na ndako mosala baprojet ya moko na moko. 2022 oyo osilisa ngo malamu, okota mpe na 2023 malamu osala obenaki kosala. Soki ozali na retard par rapport na programme na yo, Nzambe asala malamu. Alleluya. Okuta na bato malamu, okuta na banje na Nzambe basunga yo, ozala bako malamu okende liboso koleka. Tika ete ngolu na nkolo Yesu Kristo bolingo na Nzambe etata na biso bomoko mpe nguya molimo mosantu ezala moko na moko na kombo na Yesu Kristo bondeli. Amen. Petro na biso moko. Gloire à Dieu. Merci. Na ngai balobela ngai pona yo eza pasi Jésus pona tika yo ozoka mobola otombolie ovandisi na kiti ya bakolo eza
babongaka te babelela Yesu babonga na fami oyo babotaka te babelela Yesu babota Yesu yozali ziba ya bomo liziba ya mai ekawukaka te oyo wachite babetaka zo elamba na yo medikamo ebikisa mwasi na makila oyo wachite alobano dans nos unités. Il y a moti 14-2 bakufaki. Et azalina 50 koko. Bana 5 bakoko 50. Bakokololo 40. Alléluia. Azalala ki penza oyo. Onzamba robaki de to multiplier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Azalaka atangaki on a écouté ngonga yebaka ke azalaka na banque centrale azalaki pe directeur na Kameza nazokende na Lombangu pour que toyokani loba Nzambe ensemble. Bien-aimé, dans les leki, dans votre mito ya na matanga on, tomoni mutu na mutu aponi lamba ya sepeli na mulamu na mulaki lamba on, na tingai na poni na mulata on, ndenge fininde ya banja waluli na poni na ngalata on. Mais ndenge batiera mabaya on, baba ela bala latina kiswa na yete. Donc elamba oyo nyakambiko na kilelo oyo etikali na ndako kuna eza bakolo nango potango oyo kokufa bakoleka alatra kobimisa sanduku na sanduku kobimisa bambongo na ye bisoto basalini bazwi. Donc bien aimé soki toza na bolingo ya Nzambe tokoyinana te okomona ntina ya kokangela moto kanda eza te ntina ya kotonga eza te bilobaloba lolendo eza otenga na kitoko ngai bakomona baza mabe ezali kolia oyo eza nango eza la gloire ya Nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nazozwa juste texte moko na Job 14. Que tozonga na ye mwana na ye alikinda akufi. Bien-aimé, Yesu akufaki mpona yo mpona nga mpona biso banso sans exception. Ba-religion tokuta yango awa ongai kimbangiste ongai musulman ongai catholique ongai réveil epai ya Nzambe kuna na lola ba-religion wana eza te. Le problème na yo oyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Pour que Nzambe ayeba yo il faut yamba Yesu. Kana Yesu azoloba boyeba Nzambe tata pe boyeba ngai motinda mina. C'est tout. Oh non, il faut que pas ya mutu boye, o sambe la bongo ayoka yote, o ezali humanisme.
médiation la Bible balobi Yesu n'est pas na Yesu yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Il est encore temps, bien aimé. Ceux qui seront voyager, il n'y a pas que les alliés les locaux de mon côté. Les alliés nuls. Bien aimé, toi là qui n'a pas la vision. Et je l'ai connu, on a pas solo la naïe, Aïba Kinga, pasteur comme Boyzan Nengeni. Tina Tango Mukolo, Yasuka, Ayako Bunga. Tango papa ya Bungi, Shoka Benga Kitito, Tito Tomoni papa na bino na rai. Bakenda kozula. Papa comme na âge. Avec la naïe, papa Kolia. Papa, il fallait la 89. La minute se préparer. Pour se préparer, Zala ma casse. Papa Rosala le sous-souté. Papa Rosala le sous-souté. Zala ma casse. Bien aimé. Orozonga mabelete plus oko bima oko kende. Tango Zabazwa qui m'appelait la Katia Motoli le souffla que cette dame est devenue vivante. Ndengo Zawana. Zaba Kobenga Rodrigue Zonga. Zoto oyo mabele oyo azwaki kozonga mabele me yo koleka na jugement na ina expliquer mutu moko likambo moko awa peut-être toyebaka yango te soki ndoki moko aza wana famille soki azoloka libala yo ozotambola awa ozomona ozoleka me yo basi bakanga libala na yo bakanga voyage na yo bakanga kobota na yo ezalaka na il faut osambela oyeba yesu lokola bokonzi mpe mobikisi à partir ya spirituel soko bimikuna en ce moment obadi komona bafruit oyo ezali ya physique. Alléluia. Oza na pouvoir te obino bomonaka lokola bino nde bato boteka kosala bango kosala eloko te bana bakotikala okosala mpe bana wana eloko tofrape berger bongo tozwa bana okozwa mwana moko te bana nyonso mpe bazali bakite pa yesu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons le temps, les gens ont poussé. Naliga qui n'a benga bana banso, il y a papa Alphonse, tout le monde qui n'a pas na bango. Après Bakoko, on va aller sur place. Tout le monde qui n'a pas na bango. Et en ce moment, nous avons la cérémonie pour que bana na bango. Donc ce qui bana ya papa Amalou dans la Zaliawa, bana qui n'a pas tout le monde qui n'a pas na bango. Bana banso baleka liboso bana baleka wana batelema wana tokondela mpona bango la baluki boye otala cercueil otelemi wana bana oyo ya papa Alphonse Amalou osana toza jouer na temps ozela bango te bakoko balandela nsima bakoko ya papa Malunda koko kokololo balanda wana otandami na nsima wana ya baboti na bino. Alors bo baza liboso basimbani bana basimbani bino nyonso bakoko nano te Simbani. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants. Pona bana oyo 12 totikala na bango oyo papa Alphonse Abotaki. Et pas bango bazali de kaka bango. Seigneur tozali kokabola. Papa na bana oyo. Molimo na ye on doit utiliser te pour la profiter bango. Pour la bloquer cela na bango. Pour la bloquer la voyage na bango. Pour la bloquer la kobota na bango. Pour la bloquer la relation na bango. Et que bakotika la komona papa na bango na bandoto te oyo bandoki bakoko ba démon po basalela yango. Père de gloire, je te rends grâce pour la bana oyo tika ete opambola. C'est une nouvelle vision. Batambola la sima na yo, la sima matambe na yo Yesu. Bamona gloire na yo. Lokumu pe masanzu ezonge pai na yo. Na kombo Yesu ndete mondele bongo.
Amen. Bana baleki bakoko babusani. Je crois que tout le monde est là pour la bakoko na bakoko lolo. Oyo Papa Alphonse Atika. Kolo. Tala petit troupeau. De génération en génération. Oyo. Nakati na bango. Mwana moko abokende na ndako nganga te. Abokota na baloge te. Abokende koluka. Bamaji te pote. Aïe, bénis ces petits troupeaux, utilise-les pour le bien de la basali, basate. On voici un Seigneur de ces troupeaux basali là-haut, ma servante de Dieu, ma serviteur de Dieu, dans tous les domaines, ma médecin basali, ma ministre basali, ma pasteur basali, ma homme d'affaires, ma femme d'affaires. Pour le bien de la petite troupeau, na komono Yesu de la Sekibongo, na quoi ici Kindoki. Na kwa isi bakisi na kwa isi maloba nyonso mabe baloba mpona bana oyo na kombo na yo Yesu Kristo. Merci Seigneur. Na kombo ya Yesu Kristo nde na monde libongo. Amen. Tokoki kozonga biso. Bien-aimé, compte tenu ya temps. Déposer fleurs, sur ma fleur, ma coco, elle a déjà. Ma coco, fleur. Chèvre de Poule.
oza na okaka mabe te. Papa nag-abandon, nag-ama. Et je l'ai appelé Papa Chéri. Oh Papa Chéri. Adieu Papa Chéri. Adieu Papa Chéri. Ah, fleur, allez, comment pensons au dit que fleur, Balouki, c'est que moi accompagner rapidement. Parce que d'être au matin la clôture. Tiens, mon plan, Surprise. En réalité, oza na okaka mabe te. Kasi ozali juste promesse oyo esengelami na yo okokisama na bomoi ya moto. Na pasi elenge ezali na yo Yesu, elenge ezali na yo elenge ezali. Papa merci. Elembo na biso ya loboko na likolo epai na yo ezali ete na se moi oyo toza na moto te oyo akoki kobatela biso oyo akoki kosekurize biso wana totongoli maboko na biso epai na yo nyonso ya mabe tokangi yango moto mboka akoki kolota lisu Papa Alphonse te nyonso oyo akoki kosalema na nkombo na ye ata bakei na cimetière oyo bayebisi bakendeke kobeta baceremonie babeti ye akobima te mpo aza na maboko ya Yesu. nayebi ete nabondela na ye nayambisa ye Yesu. C'est pourquoi je suis en train de dire que aza na maboko nkolo. Je te rends grâce Seigneur, bénis cette cérémonie et kokende kokunda ye accident te incident te incendie te na kombo na Yesu Kristo. Papa topesi merci mpona mokolo na lelo nsima na biso ete lelo mpe osepeli biso mbula te. Amen. Voilà. Baoyo bakokende cimetière te tokutana na salle polyvalente babelota na Nyangwe. tozalaki na ndeko atiki biso tozalaki na ndeko atiki biso aiwe zwakembo ezali kolela mingi yo ndoza na makoki ya kopesa kimia na mitema oyo ezolela Yesu. Soki tosangani lelo ezali mpo na mitema eleli yawe
lelo ezali mpona mitema ezoki yawe kosole mitema ya bana na yo kosole mitema ya bana na yo Yesu pangusa pinzoli na miso na ngai pangusa pinzoli na miso na ngai Yesu kausa bapota motema na ngai kausa bapota motema na ndeko biso baototikali na bomoi tozondima te kiliwa esalama mpe mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebiso ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso ke alingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona toza baleki nzela na se na moi oyo sunga mpe biso totikali nzambe na bongo sunga mpe biso totikali nzambe na bongo sunga baveve batikali nzambe na bongo sunga bofele batikali nzambe na bongo sunga mpe biso totikali nzambe na bongo yawe kimia na yo eumela yawe kimia na yo yesu na ngai eumela yawe kimia na yo na vi na ngai eumela yawe kimia na yo na libota na ngai eumela yawe kimia na yo yesu eumela yawe kimia na yo asali eza te tosaka ntekema ngai moko kaka na cameraman parce que bato tonga tosala bango ntekema bakangami na bisi banda 14 na komai na cimetière ti sikoyo baokoma te embouteillage na mbula moyen asala oyo tema te cimetière balingi bakanga donc na oblige funa kunda kaka papa mpo tozonga bango babalukaka bisi bazonga na bango mpo temps eza susu te donc moyen tosala autre mais eza te mitema na biso ezali kolela mingi yo noza na makoki ya kopesa kimia na mitema oyo ezolela yesu soki tosangani lelo ezali mpo na mitema eleli yawe soki tokutani lelo ezali mpo na mitema ezoki yawe kosole mitema ya bana na yo
konsole mitema ya bana na yo Yesu pangusa pinzoli na miso na nga. Papa na retrouvé ngai moko na cimetière délégation toyaki poto ya kotika oyo na esika na yo bakangami na mbuteyage jusqu'à maintenant bazoya te tokomi deya 17h donc moya osala so autrement te donc nazwi décision ya kotika oyo na place oyo topondelaki yo donc kende malamu oyo nyonso to ya mabe ezalaki obatela biso na nyonso to ya mabe donc protéger biso na oyo nyonso to ya mabe biso bana oyo tosali tout mpona na yo me lokola esimbaki ntango toyei kotika na place na yo moko donc kende opema na motema malamu oprotege bana na yo eloko moko na kosenga na yo kaka ke lokake oprotege libota na yo olongola nyonso to mabe oyo nyonso to ezali nzinganzinga ya bana na yo prospérité eza na nzela ya bana na yo donc nasuki ndenge tozondima te kiliwa esalama mpe mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso ke alingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona toza baleki nzela na se na moi oyo sunga mpe biso totikali nzambe na bomo sunga mpe biso totikali nzambe na bomo sunga baveve batikali nzambe na bomo sunga borfele batikali nzambe na bomo sunga mpe biso totikali nzambe na bomo yawe kimia na yo eumela yawe kimia na yo yesu na ngai eumela yawe kimia na yo na vi na ngai eumela yawe kimia na yo na libota na ngai eumela yawe kimia na yo yesu eumela yawe kimia na yo selme na mbula bato bakoki kokóma ti siko bazala na nzela na bakomi te donc moye tosala so autrement te tokitika senge na likulu tolobi mwa parole baningi batikaki kosiko batya beto likolo donc toya kovisite après jour mosusu oyo ozala calme ta ozala toya kovisite bien mais mosala esami nango bien merci